honorable moko bakangi mukamate. Honorable. Honorable ti. Ngana oh ngana yebisa colonel hein. Oui, colonel, excusez-moi, pardon, c'est colonel. Et moi vitesse à maloba, colonel moko bakangi. Colonel moko bakangi mukamate. Aza Mamaji. Mamaji. Juka expliquer ce nom bien, balandi a Juka télé news ba comprendre. On a regretté Mamaji wana aza mutu a est. Et colonel Penza aza mutu ya est. Qu'est-ce que c'est fait Kavira, si je me souviens bien les noms. Mamaji aza parmi bato batindaka ba fi na Dubaï. Porte-à-pote. Porte-à-pote mais aza colonel femme mariée mama bana. Alors l'une des influenceurs, l'un des influenceurs. Non non, aza mokonzi la police. Tiko atindaka bango na Dubaï. Azwaka ba fi yango wapi patinda bango na Dubaï. Bakuta na kana ba fi yango ndenge na lobaki yango na ba chaîne ebele. Ba o eza bato ebele ba lobaka ba fi lelo. Soki akotika internet, akomi komite kayaya, akomi ko sate. Omoni bato wana, omoni réseau wana. Bakotisaka ngo mutu pamba pamba te. Voilà. Aurélie jamais au kolalo la muki na TikTok no moni batike le message que toi on a besoin na yo jamais. Soko kozela kango ti okolimba. Bango bazaka na batu na bango ba visaka. Bato ba déjà na level no yo kaka level. Et puis ba kozwa batu wana ba ko utiliser nde batu wana po ba yela bango batu. Nandenge nini. Omoni bato bazaka ba benga ka bango ba grand influenceur. Bazana ba 300 000 abonnés. Voilà. Bazana ba 400 000 abonnés. Bazana ba 1 million, 2 millions sur na ba page na bango Facebook. Ya yande batu wana ba contact. Et tango batu wana ba kei, ba kolesa bango nyete. Ba ko traiter bango bien, mais ba ko bima na bango, mais ba ko yebisa bango ke bino ndenge boye boye. Bino siko po biso to sepela. Po biso to kotsa po wana za pratique diabolique. Ah bango voilà. Po biso to se retrouver. Yo kende ko luka bato bien ya sir o ba ko trahir bisote. Et bango pe ba commencer la sensibilisation na Facebook. Ba commencer la sensibilisation na TikTok. Déjà soko moni mutu ya munene o monaka. Yo za mutu YouTube me moni mutu moko a danger le quoi général makoso contacter yo. Que j'ai besoin de te parler. Mais déjà ko craquer malgré ça kana YouTube. Ozo comprendre. Balekande na zela wana ba réseau wana eza ba réseau moko ya level que mal. Et le balango ma copine chérie Sami Grahamba level que mal. Na ebisyoza ya likolo ekota kapuku na nyauti. Ekota kapuku. Donc nous azana accès au kota na makambo wana ti. Attention. Siko ba petit amiki bazo kendeza ke ba mama jina bango nde ba brancher bango. Si comme on a phénomène porte-à-porte ondenge comme en plein makasi na ville province à Kinshasa partout dans le monde tout le monde a porte-à-porte moi je dis tant que yo moi si okolo beli kamba ondeni ya biso nde to moni yango lelo porte-à-porte ezala déjà kala sérieux je te jure oh ndeni parce que tout le monde yango lelo porte-à-porte ba femme toilette ba okeko liara ba kaka na Dubai parce que lo bi bandi kala na ndeni et ndenge tozolo ba boeza nango ah pe na Congo qu'est-ce qui prouve pe wa kende na coin ya Kintsuka kuna na zela pompage 22h 23h omona ndenge bana basi ba okatsa na ndenga mulili bakenda kosala nini na Dubai na nani na Braza ka Braza o pays voisin. Braza ka Braza na ola kisango pe musapi bakendo sali. Wana za Dubai te. Kende kana Kintsuka 22h, 23h, 0h, 2h, 3h, R na bango yango wana. Si je comprends bien, je dis ça le porte-à-porte c'est ça kana Dubai te. Eza kana Dubai te. OK. Na Braza pe porte-à-porte à côté.
Salut chers internautes, vous qui nous suivez de partout, c'est bien moi la vôtre, Aurélie Vangou, la maman des garçons capables, autrement dit la mbingazone de la presse congolaise. Na émission biso bayeba kenda sango o ngai moko Aurélie Vangou na zala kawana na simbela kamasolo nango na bokebi nyonso. Lelo bayeba kenda sango na yembi pona bino maman Judith Kalanga, la patronne de la chaîne JK Télé News et tozana e awa. Na plateau na biso ya bayeba kenda sango tozo lobela sur l'actualité makabezo le kalabiso na toile marambuya plutôt de ma papa pasteur na biso o bayokani tokolobela makambuya musicien na biso marambasala ki na TV5 kuna bino bomondenge le kaki tokolobela vraiment ba sujet ebele awa na émission na biso ya lelo avant la pesa maloba la pesi bino surtout ba abonner na biso mbote mingi bino nani besoin chance ya ko s'abonner na chaîne na JK Télé News te bo s'abonner massivement et puis bo bosana te bo cliquer toujours na cloche de notification pour à chaque fois to ko tsaka abonnement ba to ko tsaka ba lien bo zalaka informé na ko pesi mbote mingi na notre papa Joseph Magloire wana kati allemande sans oublier notre papa Delvis El Sacero balobi molandi monene ya JK Télé News Fabrice Mande azananga langage moko zo fongelanga déjà plateau na kotisa l'invité na ngai ya lelo maman Judith Kalanga que je dis bonjour. Bonjour Aurélie Vangou, la maman des garçons. Bonjour na babone na biso. Ba on a benga kaba étoile parce que vous êtes trop cher pour na biso. Ce qui te fandara na ba plateau tozo toka boiza pour na bino to memela rabino ba matière, to memela rabino ba news. En tout cas ngajika na pesa rabino merci. Si tu mikolo oyo bola kisi bolingo bozana ngo vis-à-vis nanga. Bo s'abonner quand na lobaka soko lingi ko soutenir nga o s'abonner kaka. C'est une façon ya ko soutenir nga. Ezate ke opesa nga mbongo. Ezate ke nini mais soki ka o s'abonner, o liker, o partager. Yeba ke oza parmi batoyo ba soutenir JK. Merci beaucoup papa José Magloire, Nakati Aliman, futur député papa Banebele, Kulutu Mokonza Masolo, Yaya Baleke Bele, Delvis El Sancero, Balobi Yaya Solo Larana Baleki Kitoko Makas, Yaya a partage kaba conseil na Baleki Kitoko Makasi, Yaya Fungole la Baleki ba porte Kitoko Makasi. Merci beaucoup Yaya. Ok, merci beaucoup maman Judith Kalanga ngami ko benga JK et ça la nga bien na bengo JK tolo bela lo actualité za moi ebele et côté biso na toile mais non c'est plutôt banana en actualité oya plutôt papa na biso Jikoko Mulumba ndenge akoba nommé le vice gouverneur pour na JK okolo bela ngondenge nga penza bisika nyonso na leki na pesi ba fleur balobi l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Donc batie penza moto esengeli na place qu'il fallait à la place qu'il faut. Donc ya lia kana bato moto atie morgue na Kingabwa ata eza na balabala ata ezo sala embouteillage mais ko sauver bana ya Kingabwa en tout cas atie priase tozo yoka ba 10 000 ba msusu bazolo ba 2 000 ba msusu bazolo ba 5 000. Ezaki pona ko gagner confiance abana Kingabwa ou comment abanda yango lelo te abanda yango lelo te omoni kinga na zaka fanatique ya ba politicien te lai nga pena na zaka fanatique ya ba politicien te soki na beti li solo eza koloba ke tozaka ba hypocrite te soki muto asala rabola mwata ya muke to pese ba merci pona Jikoko nga na koloba ke a mérité place ezawana problème ezake azasko na motema monene puis komikitisa po akuti mutu mususu azosala musala jantiningo bila ye pas azako bunda soko tali oleki na parti na eza chaque jour okokuta full yo nanga to utaki kosala descente moko na parti na kota kiti na JK TV News okomona ndenge bakonzi bakosadere na parti na ye voilà cela veut dire que ye pas na mwa lolendo wana yebi ki azana batu ya minene na sima na ye alors ba travailler bien ezala lokwa o esalema kina mususu wana kendaki soki noro mbungu te fumwa banga moyo oui ma Judith comment na Jikoko Mulumba lelo vice gouverneur peut-être ezaki ndinga sa se familiar ezaki na bana Kingabwa ko laksa bango ba bon moment ko passer na bango ezaki pona ko flatter peuple congolais te pour ba tchai na place lelo est-ce que après ko za la vice gouverneur a ko za la kaka le même Jikoko Mulumba auto yeba ki mande ko lien na bana Kingabwa ensemble. Bon, pour la élection, la connaissance n'a pour l'élection, il y a gouverneur, il y a la population de vote, il y a la loi, il y a la député provincial. C'est que si vous avez bandimi qui va voter,
batali ke compétence na ye koki est-ce que azalaki candidat ye mon côté ba candidat bazalaki ebele. Cela veut dire que ndeke ba député provincial bandimi bacha mokolo koto na ye koloba ete yende to tie na sima mwana mboka Gentini Ngobila c'est que a mérité et biso pe le quoi ba population parce que ngana fanda na kinga boite na njili awa toza na ba notable ebele mais tout monde a kabilo ko ba notable ya njili basala rate soko tali ba banzela ya njili za ya kobeba mais quand même je koko na kinga boite je koko azana kombo. Il y a un de ça qui va payer, c'est un monde qui a amélioré, qui a boit, salé, bango morgue, salé, bango bandela et tout. Il y a peut-être gagné ça qui nous thème, mais des petits. Nakolo babongo, nakolo babongo. Mais n'andimite que je koko kotika batunaye. Nakondima je koko kotika batunaye te mais nakolo bake ndenge bazokende balongwa pe na monde ya mabi. Balongwa na monde ya mabi. Balobaka vérité nyonso za olobate. OK, merci. Mais balongwa na monde ya mabi. Balongwa na monza mabe bakota na monza malamu wana conseil ya Juka ndenga pesi Juka to moni honorable moko bakangi mukamate. Honorable honorable ti ngana ngana yebiza colonel hein? Oui colonel, excusez-moi pardon, c'est colonel et moi vitesse à maloba colonel moko bakangi. Colonel moko bakangi mukamate. Aza mamaji. Mamaji. Juka expliquer son nom bien balandi a Juka télé news ba comprendre bien. Regretter mamaji wana aza mutu ya est. Et colonel Pinza aza mutu ya est. Qu'est-ce que c'est fait Kavira si je me souviens bien les noms. Mamaji aza parmi bato batindaka ba fi na Dubaï. Porte-à-pote. Porte-à-pote mais aza colonel femme mariée maman bana. Alors l'une des influenceurs, l'un des influenceurs. Non non, aza mokonzi à la police. Tiko atinda bango na Dubaï. Azwaka ba fi yango wapi patinda bango na Dubaï. Bakuta na kana ba fi yango ndenge ni. Na lobaki yango na ba chaîne ebele. Ba oro eza bato ebele ba lobaka ba fi alelo. Soki akotika internet, akomi komite kayaya, akomi kosate. Omoni bato wana, omoni réseau wana. Bakotisaka yango mutu pamba pamba te. Aurélie jamais au kolalo la muki na TikTok no moni batike le message que toi on a besoin na yo jamais soko kozela kango ti okolimba bango bazaka na batu na bango ba visaka bato ba déjà na level no yo kaka level et puis ba kozwa batu wana ba ko utiliser nde batu wana po ba yela bango batu na ndenge nini omoni bato bazaka ba benga ka bango ba grand influenceur. Bazana ba 300 000 abonnés. Voilà. Bazana ba 400 000 abonnés. Bazana ba 1 million, 2 millions sur na ba page na bango Facebook. Ya yande batu wana ba contact. Et tant batu wana ba kei, ba kolesa bango nyete, ba ko traiter bango bien, mais ba ko bima na bango, mais ba ko yebisa bango ke bino ndenge boye boye. Bino siko po biso to sepela. Po biso to kotsa po wana za pratique diabolique. Na bango voilà. Pour bisoto se retrouver yo kende ko luka bato bien ya sir o bako trahir bisoté et bango pe ba commencer la sensibilisation na Facebook ba commencer la sensibilisation na TikTok déjà soko moni mutu ya munene o monaka yo za mutu YouTube mais moni mutu moko a danger le quoi général makoso contacter yo que j'ai besoin de te parler mais déjà ko craquer malgré ça kana YouTube ozo comprendre. Balekande na zela wana ba réseau wana eza ba réseau moko ya level que mal et le balango ma copine chérie Sami Grahamba level que mal na ebisyoza ya likolo ekota kapuku na nyauti ekota kapuku donc nous azana accès à kota na makambo wana te siko ba petit amikio bazo kendeza ke ba mama jina bango nde ba brancher bango. C'est comme un phénomène porte-à-pote ondenge comme en plein makasi na ville province à Kinshasa partout dans le monde tout le monde a porte-à-pote mais je dis c'est que yo moi si okolobeli kambo ondeni ya biso nde to moni yango lelo porte-à-pote ezala déjà kala sérieux je te jure oh ndeni parce que tout le monde yango lelo porte-à-pote ba femme toilette ba okoliara ba kaka na Dubai parce que yo lobi bandi kala na ndeni et c'est ndenge tozoloba bo ezana ngo. Ah, ouais, na Congo. Qu'est-ce qu'il prouve? Kende na coin ya Kintsuka kuna na zela pompage. 22h 23h. Au moins ndenge bana basi ba okatsa na ndenga mulili. Bakenda kosala nini na Duba na nani na Braza ka Braza o.
pays voisin. Braza ka braza na olakisa ngo pe musapi bakendo sani. Wana za Dubai te. Kende kana Kinchuka 22h, 23h, 0h, 2h, 3h, heure na bango yango wana. Si je comprends bien, je dis ça le porte-à-porte c'est ça kana Dubai te. Ezaka na Dubai te. OK. Na braza pe porte-à-porte à côté. Ba fi oyo bakufa kisoki 4 porté disparu bakwei na bato bakenda kiningini. Bakenda kiningini babanda kokende wapi? Si moko na bango nda lobi mobali moko azana braza abenga ki bango boye na boye bakati saka même ba star na biso théâtre bakati saka ki asali kinduma na braza zone. Jésus. Porte-à-porte c'est côté na ba artiste ba comédienne, artiste comédienne na biso. Toza pe na porte-à-porte ya sokola. Donc porte-à-porte c'est ba ndenge belé. Toza na porte-à-porte ya enlèvement mineur. Donc biloko oyo eza ya lelo te et puis biloko wana elekanaka na monde arabe baleka soki baleve bana awa baolekana na bango kuna bana na soki bakenda kozwa bazwaka bare na bango bakati sexe na bango ale banzoto babwakili bango na bazo na bango bazaka na balio na bango balielelele. Jésus. Ah mokili komi na suka. Trafic d'hommes. Trafic d'hommes. Siko elo nini pe biso pe na Congo balobaka Congo a eza mboka tona richesse ebele na mboka na biso. Pourquoi na ba porte-à-porte on tout le monde a plus ba congolais car ndem ba osama makambo. Non, rédification. D'abord place où ana na lina like sabato. Moni na liste ya porte-à-porte. Biso ndeto olinga to mikotisa. Ya ba congolais ba te. Sérieux? D'abord congolais amuta kobanga. Congolais za repérer. Congolaise à repérer. Ya tozate. Wana za niveau na biso te. Bana bango me ba misa tout te ba minute. Sérieux, je me baloba congolais, mi gosse mutoti no ka Dubai. O kanga na okanga photo na Dubai parce que ba mona ka okende ça porte-à-porte. Ma chérie, ça je te jure. Au monde a porte-à-porte ya vrai. Ba congolais na lobi bien ba mi balé mi sato. Me ba mati 4 5 6 te. Na monde wana. Congolais za péré. Biso to na masolo na te. So to lino beta masolo porte-à-porte. To koti na Sénégal. To fandi sans kolobeloko. Cameroun, to fandi sans kolobeloko. Dans l'Afrique, Côte d'Ivoire, to fandi to. Donc si je comprends bien Afrique. Biso besoin tous ça les chèques. À porte-à-porte. Tant on peut pas beta les solo on appelle ça congolais. Ha musika. La porte-à-porte. Ok, merci beaucoup porte-à-porte solo. Auto le on a dossier à porte-à-porte, mais bien qu'ils aient actualité, les autres circuler, en tout cas ils ont en plaire. Tout on a les solo à le Cambodge tout ça là récemment awa. Pasteur Denis Les, le pasteur Mike Kalamba, il va saluer réconciliation. Ils ont théâtre de chez nous, ou bien ils ont réconciliation hypocrite, ou bien comment moi je dis, c'est que yo le baka bien. Vous allez vraiment. Tu sais, c'est que matière est fan de panao. Mettez ce nom du solo. Réconciliation, pasteur Mike Kalambay, prophète Denis Les. Mais jusqu'à la le biondine. Eza hypocrisie. Eza penza ya soloté. Eza vraiment hypocrisie tout à fait. Parce que yo salinga mabe. Yo tukingai. Yo finingai. Yo cholingai. Dans les vides kaboyo yo seninga pardon na limbisio. Non. Alors la mon qui babi l'erreur est humaine. Monica ça qui arrête. Et tant que moto na nzambe. Bangola bango basali. Na lobaki yango na micro ya Naomi, na lobaki que ça c'est hypocrisie ma chérie. Eza po kotisika lisolo onakati. Eza pire que l'hypocrisie. O tukingai. O cholingai, o humiliengai, na misu ya bat. Hypocrisie te ya eza penza likambo. On a kolo bakeno, azalaki na choite. Azalaki obligé ya kosala eloko wana. Parce que yé mutu moko azana 3 plaintes. 3 plaintes na banane, pe na likambo nini. Eza likambo to stobeta ki lisolo. Est-ce ndenga yambaki Mike aza sûr que Mike alimbisi. Mais na Covid comme na ba image ya pasteur Mike Kalamba na ba photo, bien que tout ça ba spécialiste en photographie té mais ozo mona que le pasteur Mike Kalamba a sali en kaka malgré yango nga na bien c'est comme si ça théâtre de chez nous comment. Est-ce que mona ki mo mbala na lesengo? Non, ko yako tale longi boye azo refléter le monte yesengo. D'abord tango telemaki Denis Les azo tala e
on dirait mutumoko alingi alela. On dirait vraiment mutumoko alingi alela. Alors, azaki obligé car fa à la réconciliation na pasteur. Bon bakulutu bakoti makambango. OK. Bakulutu ba papa na bango. Bakoti na kati. Voilà. Donc soki aboudé ba papa wana abimi vraiment impoli à dernier degré. Ba papa wana bango moko nde bafanda ki balobi non faut basala ba papa wana ngana moni na ngai soit le prophète pétage nda kende koluka ba papa wana baya ko sala réconciliation ba sunga ya sala réconciliation na pasteur Mike. Ba papa ngana moni ke pasteur pétage muto kende luka bango. OK. Ba papa ngo pe balobi ke ele tanto kota makambango e umeli pe. Pasteur pétage nde muto kende luka bango. Parce que akoma na singa na kingo. Voilà. Azala na choite. Azala ki obligé à sala yango. Nga na pesi bango merci. Mais na pesi lisusu pasteur Mike Kalambai ndenge quand même accepter akatana no hémorragie wana. Mais lokola ngulu ato sokoli 1000 fois. Ozon akana bosoto. Denile c'est lokola sa kotisa ki image moko boye ya bilobela na internet. Et comment passer à se maintenir. Tout roi koya oloba likambo nani. Bien qu'il y a sali réconciliation na pasteur Mike attaquer nani. Mais moi la peine to monité moi na moi ça la kai biso ya ma pasteur Mike Kalamba ya la moi c'est juste que là notre monité mais na monité surtout que voilà mon réconciliation. Papa oyo. Non. Ce qui muto azalaki capable ya kobimisa faux identité ya mwana moko boye ki aza mwana ya Marie Musamu na pasteur Soni Kafuta. Oko imaginer tango Soni Kafuta afundi suka nango ezaki nini kokita na makola Soni Kafuta senga pardon. Siko yuza kaka soki ka kusali baninga mabe baninga bake ko se défendre sengi pardon pour ebi que se ba pardonner te et comme sujet ya bato. Mais tango sko yozo tuka bato bato na bana mutema te. Mais il y a le bien tout karata lo ba vérité. Vérité ni. Alinga mona mibusoto lekina misote surtout basala ndai fa dénoncer. Kande ngomona ki wana. Kande ngali relelo nde biso to moni papa ya rit pour rit ye moko présenter biso yi. Biso to yebaka Maria zalaka na mobali mutu moko tatikala ko moni longi Marie Musamu te. Nini empêcha ki Marie Musamu ala kisa mwana na kaza mwana na ngai mais sauf ko la kisa papa naye. Ni mbongo nde zanga ki Marie Musamu po ale sa mwana naye. Mais likambwane sila kaboy asinga ka pardon kaboy mais ngana ebisa bato eza première émission na biso to salaka na yo n'explica bato ngabi eloko oyo soki famille ya Marie Musamba makasi bako fundela ngo de lelesi mais tala siko ko zokisa mitema ya bato na ba niveau ya bongo pourquoi pasteur pétage pourquoi okoma na ba poa ko zokisaka bato mitema bongo po ebika so na sali bona ko ya na sengi pardon soki na sengi bona ko ya na sengi pardon soki na sali bona ko ya ko senga pardon yaya to limbisaka meto bosa na kati ça c'est bien que un jour na erreur moko boye na ko rappelaka yango yango bible zo loba na Nouveau Testament Jésus azo loba na baye kolina ye soki mwasi asali ekobo mwasi alibala omonike okolimbisa okobosana jour ata moko te okotikala ko rappelaka ye que ndengo umeli na wenze bolekani na bamakangu na yo te limbisa efandela sai est-ce que za na muto akokoka yango vraiment cela veut dire que azonga kikaka na mibeko ya Moïse mais na ndenge mususu. Comment na babode na biso moka komela kinga avant na retourner monsieur Lobi Aurélie Vango bobetana le solo ya réconciliation mais est-ce que au moment que le pasteur le prophète Pétage a trahi Peniel na makamda ke kolukaso réconciliation na pasteur Mike quelque part a trahi Peniel pour na jika yo le bien ondé. Bon ma chérie Peniel tango ye pasteur Pétage tango Peniel a qui verrier aiba kite que Peniel a na nationalité américaine. Soit disant camarade papa bon. Ça c'est notre problème. Aiba kite que mona na nationalité américaine. Et indeli na minute eza kwa na ambassade ya États-Unis e wo boke sambi se pa na bango. Sko tango yo zozo alikambo zo asime yango. Sko na tuni ko pango ba yeki ko sala pendant 7 mois 8 mois simba kite. Théâtre de chaîne.
Tu vois, papa wana asali mabe tellement belé qu'il n'y a pas moyen même à koloba. Mazamutu. Quand ndenge na lubaka, moko taza sembo. Denis lesa sana bisalela na ye. Meta mususu sana mutu mususu za mabe kolika ye. Voilà. Mais ya mona nakana miso bataza mo santo. Mais ya mi bimisaka déjà toyebi ke azaka boy. Alors ngana za mutu te pona juger. Lokola pardon ane salimi ngana ibi na kati ya maiki ya limbisite. Mais lokola pardon ane salimi. Eloko kaka na kosenga ezake atika kombo maiki. Basa déjà si kolelo na komo mona komo leka na TV soki ye akomaka na niveau ya kolobelaka Moïse kolobelaka Pene déjà po maiki banda koyamba na téléphone te. Oh. Bon, moi, j'ai dit que tu as bien un téléphone, il y a cause à peu empêcher. Est-ce que c'est la raison pour moi de ressembler à ça? Eza pasi, ma chérie. Eza pasi. Mais ça, makambo batu moi to kota na kati, ezate. Mais pona makambo to tikeli kaka nzambe ye moko. Lokola basenga ni bolimbisi, ba grand pasteur, ba responsable ba église de réveil, ba koti makambo yango. Balubi bakotika lisusu maiki ye mokote ndenge bakoti na ye bakozala neti na suka ti bakotele misaye azongela musala na ye ngana pesi bango merci po biso nyonso toza ba chrétienne mokota za sembo soki maiki akoyaki nani akoloba koya te atombola musapi biso nyonso toza bato masumu c'est ça. Ok, moi je dis Kalanga, mais ma cambango Isaka na mbilinga parce que de l'autre côté tout le monde a le pasteur Mike Kalamba et tout le monde a Vaseline, tout le monde à côté prophète de l'Est tout le monde a pétage, Vaseline a pétage basangani, qui dirais-je? D'abord jamais Mike a Lolendo hein. Mike azaka Lolendo makasi. Ana caractère moko yango mona ki penela kokaete. Ana caractère monde monanga. Trop logique. Trop. Pour penser papa nanga molimo aloba ya Judith. Yonde logique eboma. Logique mais liko na Vaseline. Bon Vaseline wana eza o bato ba pesier. Eloko betami. La vidéo est salami, la fille a témoigné biso tout yebi to yoka. Vaseline eza o bato ba pesier. Y a pas le fumer sans feu. Eza o bato ba pesier ma Judith. Eza o bato ba pesier. Et le Kofi a l'obapé a expliqué biso comment est-ce que le sola Vaseline ndenge bandana nde komara liko na pas komara pe na zemi. Wana eza histoire za déjà ya koleka. Mais na kotuna yo machira za wapi? Azawa. Bien sûr histoire est le cas mais quand bas na tunu question na nga eza que pasteur Mike Kalamba na pasteur Pétage bazongani. Koto na ye tout le monde a Vaseline côté à le prophète de l'Est tout le monde a Pétage siko liko nango et ça non ndenge. Liko nango eloko moko esalemate. Parce que Mike na Denile se carrément à makasi. Mike jamais a kokoma lokola Denile, c'est Denile c'est jamais a kokoma lokola Mike. Donc eza biloko mi balé très différent. OK. Donc pétage wana na Vaseline etikalika na munoko na yo na munoko na nga na munoko na ye kuna. Donc suki wana pikala te e elimwa. Mais pétage elimwa te po ya linga ngo po esala ke ba jar. Moi je dis en tout cas na mona yo oki mango vraiment zo lingolobela ngote bien que ozo lingolobela ngote mais histoire ba changer ngote l'histoire à Vaseline un peu moi ne peut pas 2 minutes expliquer bisonan c'était vrai ou faux na sina loba yango na robaka lisusu c'est faux parce que biso moko tozana ba preuve tomoni ba réalité tomoni ba makambo elekani tomoni nyonso esalimi biso moko tomoni. Bisomoko tomoni. Vraiment. Rien à dire. Pour nangana koloba ke lisolo oyo ya Vaseline eza lokuta. Eza lokuta parce que toyebi biso nyonso après avoir lisolo wana koleka. Tomoni ndeko na biso zawadi lelo azawapi. Aza pende ko na biso te, po aza burundaise. Aza congolaise te. Donc rien à dire. Ma Judith na yo ki ndingo lobi pe na bokebi to koto kundola sur dossier au mois d'hiver muke musicien na biso Robino na plateau ya TV5. Bon, comment on a fait voilà na lobara bien et le réseau boma biso ba Congola tandenge tozo kende na makambo a soki portapoti toza ba complexé. Complexé na ndenge nini imagine. Toza complexé na domaine. Mboka Robino mundi ba lobi lo poto. Toza complexé na domaine nyonso. Yaya, toza complexé. RDC c'est le seul pays
oyo soki aza libanda ya mboka aolinga aloba langue oyo azomaîtrise yango bien te ayebi ke mpe langue oyo na kosalela yango bagaffe. C'est le seul pays joueur place oyo akoki kohonorer langue na bango mpo mondele acapable ntango oloba lingala google azointerprete mbala moko. Chinois wana ntango baintervenaka chinois batie ye micro baladere chinois oloba na Londres, chinois oloba na États-Unis aloba na langue nini. Indien aloba na muno nini oyebi anglais alobaka mais ebele te surtout chinois. Toza complexe. En tout cas. Toza complexe. Et le que ça les Robino eza complexe. Rien que ça. Ok, mingi ma je dis Robino mundi bojika lobi eza complexe de ça là qui tala yo mokondongo kisi yo mokosoni te mais okisi peuple congolais mobimba soni na oyo linga ki osala ki plutôt na plateau ya TV5. Ma je dis na zio moi temps hein to komi na suka émission na biso mais bi que journée lelo ezaki journée moko au lobby ebele faut paiement. Moi mot de la fin na on a balandi ya Jika Télé News. Mot de la fin eza de la fin te. Pour la émission ya lelo. Parce que biso to luka ba actualité te bango monde ba ya biso na toile. To lala ki to lamu ki to moni kaka boyambage. Biso to lali to biso to la to lamu kabela to mona sous. To mona ni sous. Do bango mo bazoyela kande na lamu ki na tonga bi Fabrice actualité. Fabrice tala do to lala bango mo ba opesa ka biso actualité et pourtant biso to ana besoin actualité. Bon, rien à dire, conseil ça que Yaya soko zolo ba makamba muninga zala na maîtrise. Yo za musantu te, ngana za musantu te. Biso nyoso toza bato masumu. Prevane kaka ye moko ndaza mo musantu. Keba. Ata lelo ba publier muninga mutakala. Yaya condamné. Mais attention. Mutakala na ba publier na époque nini. Mutu pas publier na intention nini. Yaya mutu a publier mutu mutakala na oya bomi. Bandenge moko. Ok. Parce que tango azwa ki dignité na ye. Bazaki na bolingo. Ba partageaki. Ata lingi ete basangana ki. Ba fanda ki esika moko. Mais tango publier lingo kolakisa ke soko ko miboma. Et pa ya ba mindele soki basali eloko bongo akomata likolo mibwaki na se. Amati na pont mibwaki na mai. En tout cas vraiment. Ok, moi je dis moi ba dédicace na ba dédicace toujours na ba vrai ba étoile ya Jika TV News. Mikolo bozo salanga ba bien moko na yebité. Vraiment mikolo ba étoile. Nga banda ko calculer na kobeta ba deka soki na ba étoile ba sali miracle na mbala moko poa. Deka pam pam. Bo salanga ba bien moko. Jika TV News mikolo level. Bosalanga ba bien moko do elekelanga. Kande na oloba ke bolinginga s'abonner, liker, commenter. C'est une façon de me soutenir, rien que ça. Je vous aime. Équipe Mobimba Jika Télévision, merci beaucoup pour la musala beaucoup d'aimer toujours que ça la rien à dire. Bisous bye. OK, merci beaucoup ma Judith pour attendre à vous disposer qui. Merci ma chérie. Na pesa ba étoile nyonso Ba gros bisous quand des bossa la quand toki nango et zo sala kitoko mingi. Là je dis un grand merci na mutotaki na sima ya caméra au nom de Fabrice Mande balobi caméraman na swag caméraman na pesa caméra na e valeur tanga zo simba yango zo sentir penda ki mutoye musala wana profiter na pesa sombote mingi na yemo comme Montréal le réalisateur intelligent Feli Mwamba le nouveau riche Issa balobi azala na problème mbongo te mais ya ba dépense Montréal, vous en avez pour un bon côté, mais il y a la défense. Le 6 juin, anniversaire, il y a Fabrice Mande, le caméraman du chaîne. Tous les gens qui ont Makambango et Kozalela. Na profité de ça, mbote na baye surtout balinga Aurélie Vango, wana Monique Clarisse Vango na Kati à London City. Pourquoi pas toi Gauthier soit dilemme, wana Kati à Bruxelles. Mon oncle chéri Richard Simba. Ba gros bisous à toi. Merci beaucoup na ba soutien, merci beaucoup na ba conseil. Oh, pesa Aurélie Vango na kolanda kaka ndenge boko lobaka, musala pe eko kende kaka ndenge bino lingela na pesi mbote mingi ba nyonso balingaka Aurélie Van ba surtout balingaka Jika Télé News ba gros bisous na bino d'ici là portez-vous bien et bye bye à la prochaine.